émission oyo ezaka émission na bino bana mboka mpona ke boye bandenge nini makambo ya culture ya mboka na biso ezoévolue awa na République démocratique du Congo. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Donc vous êtes en train de suivre votre émission Choc culturel où ils ont toujours animé na serviteur Nabino André Chitala où a la musala ya bien ponake makambo ezala kitoko boye bandenge nini makambo ya culture ya mboka na biso ezo évoluer a na République démocratique du Congo. Na banzi boza ebele boza branché déjà bo banda ko l'émission boye excusez pour na moi retard. Vraiment za ba erreur technique tala kaka za biloko basali na maboko abana nzambe yango wana pe esala kama ko kosumuke vraiment bo excuser biso pour na retard na pesi merci mingi na bato nyonso tout baza branché parce que bozaka toujours wana pona koze l'émission na bino boza toujours cultivé. Merci na bato Braza, merci na bato Gabon, Pointe-Noire partout na pesi bino merci bande konanga maluku na bosani binote. Lelo na koyebisa bisabino ke masolo to robeta ezali masolo ya kitoko na koyambela bino moko ya ba invité oyo azali invité spécial azali moko ba musicien chrétien oyo a évolué na groupe Gaël oyo ezalaki kokamba na musala nzambe ale muloto pe asoname muto asala makambo ebele na kati ya mboka na biso yango to koyamba lelo parce que azali moko ba musicien azo sala fierté ya mboka na biso azo se débrouiller par-ci par-là pour na ke bana nzambe baza toujours cultivé. Tokobete na ililo masolo pour découvrir masolo ezandeni parce que na yebisa bino show qui trende makambo TV zangonga ifona sala noki pona ko tsa invité na biso to beta masolo to découvrir masolo ezandeni nini azaki na groupe Gaël pourquoi bandoko mona na mingi te et puis eloko nini esali ka alonga parce que lelo sok total be groupe Gaël continuera toujours meilleur a préféré à ça le groupe na e Chama to tuna e po ayebisa biso nanu eza ndenge nini. Bonjour Musala Nzambe. Bonjour papa André. Oui, na koyebisa bato nyonso ke kombo na yo za Fabrice Ntambwe. Ozali moko ya ba musicien chrétien awa na République démocratique du Congo. Pe ozalaki ko évoluer na groupe Gaël oyo ezali ko kambama na musala nzambe ale muloto que son âme repose en paix. Lelo o préféré ko sala groupe na yo to lingi to yeba nanu likanisi wana yelaki yo ndenge ni pour sala groupe. Bon, merci d'abord pour na moment où on a pombo no nzambe. Parce que ma santé dérangée, mais je réponds quand même à une invitation. Oui. Bon, pour ça, le groupe est où tu as ma cantine. On a mon côté, ils ont qui volonté en Zambie. Parce que comme il y a un boye, tant mon papa là Koufaki, tu vois qui moi tamoro boye, tu coûtes na kibiso nyonso, les pasteurs à Toms, à l'obaki non, pour le moment tu suspends dans nos programme, tu zong là en janvier. Parce que papa là Koufaki en 2013 si je ne me trompe pas. Biso tokutana ki na octobre tokutani nde papa Tom sapesa ki message à suka lobino ndenge toza awa lokola tokola likambo oyo to suspendre nan makambo nyonso comme ça tout ça la structure à sika. Très bien. Ça tant tokozonga na janvier bon tozongela makambo sika. Alors na moment ya silence wana nde kolo ari ko visiter ngai abisinga va avec la force que tu as. Ne crée rien, je serai avec toi et je suis toujours avec toi. À partir de la révélation, on a besoin qu'il n'y ait pas un colo. On a sani saki bagumba meli poto tombo la combo ya fondé le colonanios. En tout cas, il y a des aliments qui la révélation a besoin qui on a groupe Chama ndengezati le ndengezali. En tout cas, merci beaucoup, félicitations pour le groupe Chama donc ndengezou évolue toujours pour que ezalati lelo. Mais yebise bisona nous comment ça fait que ozaki na groupe Gaël tango ale muloto azalaki mais obande koyoka na penzate rôle nini obande ko jouer kuna. Bon, nakati ya groupe Gaël, nazalaka na grand cœur. Nazalaki na grand cœur, pardon. Après, et comme on a tellement de papa là, on préparer Splendeur. On préparer Splendeur. Ndé na moment na biso tout ça biso na kati grand cœur. Ndé papa là aye atuni bana na ngomba betara ba instrument. Et c'est bazali. Ndé biso tu se présenter qui, tout ça les test oui. Kutu yekuta alobi est-ce que beaucoup robeta Splendeur oyo parce que na moment na ba équipe mobile les alagité. C'est comme si on dit bazali na voyage. Splendeur il a fallu ça na mbangu
Nous sommes allés en Jamaïque, nous travaillons 2 jours après. 3e jour, nous avons été au Sala Splendeur Wana. Nous avons été beaucoup sur YouTube, nous avons Splendeur de. Nous avons été à la Rose, nous avons été à Santé. Nous avons équipe qui est papa là, donc nous avons un grand cœur, nous avons un groupe Gaël, nous avons un grand cœur. Nous avons sélectionné parmi Batou pour na beta santé mais le rôle nzambe na bolingo na ya monika te mwana oyo ko na tirer longoli esika na placinga pour kimbo na etalisa makaka mais siko eloko ni esalaki ke yo zobeta santé bien ozobeta clavier kitoko mais pourquoi vous préférez kobima au sa groupe na aussi longtemps que groupe Gaël les autres continuent tout tilelo na tikoloba awa groupe Gaël ne osala ngo tangu papa atoms alobike to stopper nani tout stoppé, tout zonga na 2014 na janvier. De tout zonga la makambo sika na moment wana de kolo ayaki ko visiter ngai. Abisinga va avec la force que tu as ne crée rien. Ne à partir wana ne moni selo wana ne nazoki pa tata, ne abisinga ina sala quelque chose pour un restaurant de ration na mitema ya batu. Na kwa ko sala ngai moko te, de na meko solliciter batu bazaki pembe. Ba se pela pe na likanisi wana ne to sangana ki to sangisi maele. Mais pourquoi pas batu mususu to moni batu mususu bozaki na bango batikalika na groupe Gaël bazo évoluer na papa Toms mais yo nkolo ayeka ke pa na yo po ayibiso ke te yo bimaka ka po ça le groupe na yo bon eza likambo tango ceux qui tango no ekoki ozana to moko foxete parce que comme no moko boye bisika ozwa libanga obamba na manga manga komi kwela yango moko parce que comme na tango esengela ki polia yango très bien et ça na batu mususu bazo forcer parce que tanza mina ne kokiti lokola ngonga nzambe kokaki ezaki na makasi na moko ya bisinga va ngana salika oya lobi les groupes yango ezati le ningezali. En tout cas, félicitations. Na remercier nos sœurs Gloria depuis commune de Kinshasa. Donc Gloria, merci beaucoup. Sœur Narcisse, merci. Sœur Irène, et puis je vois aussi Nathalie depuis Bandal. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, Nazongelio Moussala Nzambe. Comment on a su que le groupe est évolué. Lélo depuis au seul groupe Nayonani Chama. Et ça déjà, on a combien? Bon, Banda, na sala groupe Chama, 7 ans déjà. Donc, en octobre, on a totalisé 8 ans. Donc, 7 ans, octobre, bozo totalisé 8 ans, sans album, sans single, même concerté. En tout cas, félicitations. Mais comment on a si que Bamboula tout boumeli et le koni les autres banda ko simba pona ke bobi misata mo album te. Bon, na tu ko loba awa omoni okozala na makoki. Mais ceux qui collent à Tché le bon côté de l'eau, tout ça, là, tout forcé et aussi maté. Yango to somona ba musicien belé. Donc le gars là na talent, na somona que talent yango koki. Or talent ezaka ba bloquer ça ba émotion. Ba émotion ezaka bloquer ezumi la moi temps mukie. Yango on sali album. Après 3 mois il succès parce que ezaka basé na ba émotion. Mais quand la grâce est là, l'onction est libérée. Yango na lingaki te na sala ba propre sentiment na pour ba émotion ezo matanga. Yango na sala ki te nzambe le gars ta koki. Na mama koki o ya pesingai. Yango na tché. Vaut mieux que tu oses au sali quelque chose qui ose en te kanima beaucoup. Très bien. Vaut mieux au sala et loko ozana on soit chokozan et lokote faut kanga maboko pona kete koya ko sala bambe baté au ko sala biloko mususu bato ba sepe na ngote surtout comprendre bien. En tout cas merci beaucoup toujours voulu une émission na pesi merci na papa papi depuis commune de Kinshasa et puis je vois aussi papa Moïse vraiment merci pour votre fidélité diacre Kato na bosanioté papa Yabana. Na peso merci et belé na papa Billy pasteur Billy vraiment na zongelio sikoyo ils ont déjà la préparation to bobimisi déjà to ils ont déni bon to za déjà la préparation kala mingi te ko sila na yango ce qui est sili to ko zwanze momoko to ko tia yango lokola promotion pour epambola bana nzambe. En tout cas, beaucoup de gens moko bocha pour la promotion pour epambola bana nzambe. Donc eza pour na ko zo pe mbongo te mais ochaka ka po bana nzambe bazala ya opambola. Bon, o eza mutuya eloko donc o eza mutuya eza na mbongo te. Très bien. Mais o eza mutuya eza eloko yo simba mitima bato. Avec simba mitima bato, il faut na convaincre na nzambe. En tout cas. Ce que convaincre nzambe tant que quitte pas bato et quitte na la mbula.
En tout cas, très bien, Makasi, vraiment merci, parce que ce qui est quitté par Bato et qui t'en Mboula, donc ça tu comprendre bien. Si ko yebisangai, et loko nini oyo mona kete na musique congolaise, surtout na musique chrétienne, oyo ezalaka bien te oyo yepe pona ke obakisa na kati ya musique congolaise. Bon, et loko na sali constat mingi surtout pona biso ba musicien chrétien. To comme un esprit à copier coller Makasi. Très bien. Pour moi muto sali loko na monela ngo pasi. Amonela ngo pasi penza donc yekuta lele ngo te me yo yeluka zuka donc ozuka inspiration muninga obambi et puis obetsa ngo na ndenge nayo. Oh muninga amonela ngo pasi Makasi. Et puis yami balé quand Jésus disait à la femme samaritaine que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus a mentionné que bilo mi balé a mentionné vérité et l'esprit. Très bien. Vérité et l'esprit. Oui. Donc les fruits de l'esprit c'est l'amour. Il y a un moment que jamais mon a dégagé nguya moko na nzira loyembo. Ce qui katine bolingo izate parce que Dieu lui-même est amour. Ozomo siko eloko wana yango ne dozanga biso bana na nzambe. Na mtsolo ba tout à l'heure que to komi ko sala ba émotion na biso. Au lieu de sala la oyo nkola to senga biso to sala pona ye. Eloko wana il faut tomato bongisa Makasi. Donc et puis monotonie côté Makasi na musique yango pour muto amoni que azala moi na kolo bandenge nini aza ayimbaka bien atika na sala kaka na donc musique comme on la passe temps moko boy mais pour nga musique ça passe temps ça vie pour ngai ça vie pour ngai ça passion au kolo pesi ngai pour na restaurer l'adoration au cœur de la nation pour na ko bonisa mitema ya bato ba bungisa elike mena nzela na loyembo azui pe lobiko. En tout cas na nzela loyembo mutu pe azui lobiko eloko nini remarka que parmi ba ane na bino oyo ya mabepe basalaka oyo sepelisaka yote. Oui. Bon, nakolo ba neti pona ba ene na biso ezene lo mo ezo reprocher nga pona bango te parce que bango basalaka makambo bien. Donc bango bon, soki na moni mabe nakolo ba melo na monité. Na komisika nzambe parce que biso beto landaka lokolo na bango mais pona génération na biso des photos bebisate parce que ba ene na biso atambula malamu. Même ti lelo bandimo na bango ebeta maka. Banzembe ko la légende moko boy. Pourquoi pas biso pe na génération na biso o ata to na biso te e banzembe na biso de génération en génération bato bazo yemba ngoka. En tout cas exemple ni Yolandaka na musicien moko boy yo mona ke asepelisaka yo o yaza exemplaire na yo. Bazé belé papa Frank Moulaja, papa Toms, frère Patrice Ngoyi Musoko, banko baza pe modèle pour na ngai. Quand à l'époque, avant que tu n'aies pas de ma propre voix, on a imité que tu vois papa Patrice. En tout cas, mais au fur et à mesure, tant que la musique est comme développée, très bien, nayo ko lobby au bandako sepelina papa Patrice, ceux qui ne comprennent bien des idoles nayo. Idole c'est trop dire modèle. Modèle nayo. Très bien. Donc ceux qui comprennent bien frère Patrice ne modèle nayo. Papa Patrice, frère Patrice, pasteur Patrice, moi musoko tala mwana nayo o yazolo bake yo nde ozaka modèle naye. Yo wana to sana ye mena ko lingo sana moi eloko ya frère Patrice. Po bato bazana ndako ba comprendre. Parce que za modèle nayo. To yo kana no après to zongela po TV zangonga, to mona moya ko sisa masolo bien. C'est parti. Tozo kana no moi eloko muke ya frère Patrice et pas frère Nabiso Fabrice Ntambwe a salé les biso après, toujours continuer toujours na émission. Kambanga Yesue. Kambanga Yesu. Puna kusale la yo, ngamo na okiti. Yakayo kambanga katina mokiro. David a dit je te jette, j'ai vieilli. David a dit je te jette, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu injuste ni son fils, mondia son père. En tout cas, vraiment, vraiment félicitations. Na sepeli Makasi, mais eloko moko de zangi. Na moni ozu makambo mususu, mais eloko moko ezangi. Pour voir wana vraiment pour yembango ezaka mwa pasi.
En tout cas, félicitations parce que papa Patrice a mataka. Mais yo na yo ki ozo kende penza ozo linga o koma place azali mais. Très bien, merci beaucoup. Toujours évolué, mais comment na sikoyo lelo musique chrétienne batu mususu bakomi ko baye yango. Batu bakomi ko baye yango na bandako. Batu bazo baye yango contenu ya ba musicien bazo se comporter mabe. Ndenge moko na ba musicien ya mukili oyo tozo benga ka ba musicien profane. Siko selon yo tant que frère Fabrice Ntambwe okoyebisa batu nini na bandako o bazolanda biso na moma oyo. Bon, omoni nakolo beloko moko mwana oyo ayoka katole ba botité eza passe assez plus à motema papa na ye. Très bien. Loko zo sala biso boye parce que tozolinga to bimande kende tozolinga te tozala encadrer na mutu moko boye. Neti ngai na yebaki koyemba. Mais tangu na koti groupe Gaël no kuta makambu mususu. Très bien. Parce que kuna ezaleka koyemba te. Boko fanda boye nzembo eka brou des éditeurs bosi baka nzembo wana. Adoration. Donc atmosphère mususu. Donc papa le souci nezalaki te suka kana kozala ba yembi. Mais tout ça la ba gumba mili. Tout ça la ba to to mema batu na trône de vers les pères. Donc au fandi ozo ba maloba donc mutu peta fata bi maluba oyo yim tozo bimisa ngo to ba pesi yango ya kopesi donc to suka ka ko zala ba invité donc to kende kuna to zi formation sur l'adoration donc to komi ba disciple non seulement que to zala basé soit na talent moko boy parce que talent te mutu sala ka mutu ça bo moyi o to zi pa tata yango nde sala ka mutu alba ministre na biso eloko ezo sala bango bongo mususu pe asa pressé trop. Et puis, étant molipé ma bé, manque d'encadrement, mais ceux qui ont un encadrement, ceux qui ont un encadrement, comme la pardon, pour ça, la bêtise, même ils tout cas, ceux qui ont un frère, et comme ils ont belé. Si vous voyez Bissabatu, ba frère Onyo, Bazana Banda, Balimba Moutem, des questions n'anga yangwana, ou peut ça que nous répondons. Si n'anga ezalike, batunyo so o ba décourager parce que la génération na biso ezana ba mise bili bazo produire lo comme lunga te peut-être o de changer ba vie ya batu. Mais ngana so rassurer bino ceux qui sont à bagumba melaki bali mais ça ba réserve on ko le ça réserve nan bagumba meli bali te bazali donc ce tu comprendre bien batu pe ya makamwa bien bazali ba misia makamwa bien bazali donc batu ba le mamité na ba voter ba lembate bazali en tout cas merci merci vraiment nzambe ako lembisa mitema batu wana pona ke batu nyostu bazala na koyoka mbanzembo ya bien merci kitoko vraiment to sepeli trop mais siko to lingi to kota siko epa na yo na groupe na yo ça le biso moi eloko moko boye na ni parce que na yibi na yamba yo awa po yeila kanga eka etuluka ya batu ebele lelo na lobaki na kanga yo na yo katala ya yo moko nanu po na groupe boye parfois yo kamuflaka na kati ya groupe ba yembi na yo siko yo moko bato ba sentir pe na ndako ba yeba ke te frère Fabrice Ntambwe pe boulot eza makasi parce que awa boulot nde boulot toujours. Voilà fidèles spectateurs toujours kana nous nzembo na ye moko oyo ya composer to yo kana nous après to koyeba ndeni po to mona moya aussi ça émission de biso. El Shaddai. Pourquoi El Shaddai? Pourquoi El Shaddai? Oui. Parce qu'il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Donc ezana iloko moko te oyo peut-être toko kokanisa ye. Donc ye azan nzambo azana sukate. Donc bisika oyo mokile ekoki ko suka. Ya ye azali kolona nyonso. Et puis azali nzambe ya makambu oyo na le salmate na bomo ya batu. Pour ko selaka na ye. Très bien. O biso tozolinga to senga ye. Eza otazolinga pesa biso. Yango nde kombo nango El Shaddai. El Shaddai donc tout cette 25 nango epi na kata. Beta yango batu ba sentir parce que ngai na lingi nde musala nde. Ngai nga kolobela nde musala. C'est parti. Lati singe lamba bosantu Unatu kana
na makasi. Sika batu bakoki kosuka yaya. Yesu yosuka kate. Yozali zamba makambo esala makate. Oyo kisa elaka. El Shaddai, Shaddai, Nzambe nanguya. El Shaddai, Mokesi bomoy, Name kuweka. Voilà, merci El Shaddai, vraiment, na sepeli trop le yembo akitoko, wana na banzi ndi ya groupe Chama, vraiment, inspiration, mais toujours comprendre te ce que eloko ni ezo lakisa pe ke tala ya papa le muloto que son âme repose en paix, eza na kati na to ka pe moi eloko na ya tamuke rapidement parce que na moni balakisinga kuna déjà ngonga na biso ekoki déjà pour tout le monde moya kosila na yo. Très bien, voilà, merci. Vraiment, na moni bato bazana banda ko basepeli parce que musala eza toujours awa et pas frère Fabrice Ntambwe boyo kindenge ala kisipenza tala na ye. Donc nde masolo tozo beta ya carrière musicale na ye ndenge azo sala musala na ye kitoko na groupe Chama oyo groupe na ye azo sala déjà ba makambo pona kete bozwa maxi single na ye kalate ezobima. Bon, na moni tozo kin déjà na ko chité na yebité ko pesa bato programme na bino ya répétition ya mouvement na bino ya groupe na yo bino ndenge bozo évoluer pe o lobali lobape o ezo senga soit tozo recruter bato eza ndenge ba déjà na. Merci pour la parole. Pour le moment tozo répéter na mté vie ya ba mesure oyo ils ont maki likolo tozo c'est la ceux qui va déconfiner peut-être tozongela ba travail na biso. Oui, la porte est ouverte. Nous avons besoin de besoin comme Mugumba Melia Solo, Liboso Tata. Porte est ouverte. Mayaka, tout ça dispo. Nous avons lancé un appel pour nous soutenir Moussala Oyo. Très bien. Donc Moussala Yangoyo, et deux la race soutien yo. Yo zana mbongo ebagelo ko salela yango te. Moussala Yangoyo. Nous avons besoin de téléphone plus 243 81 591 25 79. Nous avons plus 243 81 591 25 79. Le Moussala, Ezapenza Mounene, et Sengakaka, le Boko na Otebike. Très bien. En tout cas, ceux qui banzungu eza ebele pe bakoni eza pe ebele biloko ekobela po bisonyo tolia. Vraiment toza déjà na suka émission. Moi ba salutation à 3 personnes pour tout le monde moya okabona na yo. Na pesi mbote na batunyo so balandi biso de près ou de loin. Na pesi mbote na famille Terced Mobimba. Na bosanité Evelyne Joyce na Afrique du Sud, na bosanité Apôtre Jéhu, na bosanité maman Nathalie na Londres, pe batunyo so balandi biso mbote na bino na kombo na Yesu. En tout cas, merci beaucoup. Je salue sœur Clarisse depuis Limité 7e, vraiment merci pour votre fidélité. Et puis je vois aussi Émérance depuis Kingasani, vraiment merci. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission, vraiment fidèles téléspectateurs, je vous dis que Tozalaki na
invité oyo na yambaki invité munene oyo asali fierté mboka na biso musicien oyo azo évoluer toujours en République démocratique du Congo mwana mobali oyo asali masolo œuvre ya frère ale muloto ebungate ezala toujours parce que balobaka musicien akufaka mais ba œuvre etikalaka nango yango mon lelo aboti bana naye bango zomona bango frère Fabrice Ntambwe courageux parce que ba mususu bakima na bango bakokate ko sala groupe mais ya sala groupe naye azawana azo sala pona kete kombo ya papa ale muloto ebungate en tout cas merci beaucoup vraiment bozaki belé na moni boza belé bozaki branché na pesi merci na batunyo so balingaka ngai na bawo balingaka ngate na pesi bino merci parce que nga alingaka bino toujours na pesi merci na Moussa Nzambe Claude Kabundu alesa wana na bossa na kaité parce que yende mutu asala pona ke lelo biso bazwa biso partout dans le monde entier donc merci ebele papa merci na maman Angèle Walesa merci na évangéliste Van Walesa évangéliste Trésor Walesa pe na pesi merci na directeur de production de ingénieur Papi Samba merci beaucoup merci na Kapela mwana bumbu oya zakisi ma caméra na pesi merci pe na Jonathan Ngoma et puis DVC li passe mwana Kingabwa oya simba masolo na Kingabwa compter à montage compter pe ya prise de vie na papa Keli Papi Keli Boabo mutu na Nzambe na bosana oui donc ceux qui sont dans le bien ont émission Sili Meloba noki ouais donc na bosani bana groupe chama nyonso te mambote na bino maman Adrienne équipe Mobimba, frère Dimitri, c'est Ornella, bino tout bolandi biso, bambote na bino na kombo na Yesu. Voilà. Merci. Na bosana ke le monke, pour na batunyo sur bazo ka formation ya kitoko, na prise de vie, olingo zala, oyeba montage, oyeba ko filmer, oyeba ko sala makambo ya audiovisuel, ko sala makambo nyonso tout, koyeba pe ko sala ba makambo nyonso image. Pe so ko lingi pe bati la yo TV. Hein, ozolingo fungola, ba pasteur mususu bazolinga hein tous en a ingénieur à qualité contacter kaka numéro nanga Choc Culturel ba makambo nyonso bien donc formation ezanango bo hésiter te foboya ngana bino to kutana mbala sima mais pona lelo na tikilo sakana tamo muke po ngana ndwa nanga déjà ndenge ezaka na tid merci. Émission oyo ezaka émission na bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makambo kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo.